bisika oyo tozali kolobela na montagne ya Sioni. Nabucodonosor alulaki yango, ayaki wana, asakaki yango, atumbaki yango, abukaki ba mire wana, tout ça ekomaki détérioré. De place wana Israël pe epanzanaki bango bake na captivité. Moko na bango tia mwana oyo Néhémie. Néhémie azalaki mwana na tanga captivité wana eyaki kosalema parce que après 40 60 eyaki koleka avant awa tolobela Néhémie yeyo makolo na ye emoni susu wapi na Jérusalem mpona ko reconstruire mur ya Sioni, ko reconstruire cité du grand roi. Ezalaki bambula ebele, azalaki mwana muke kote pe akendaki na mboka na Artaxerxes, kote akendaki wana akendaki kosala pe kiboyi ya komela masanga avant roi amela yango po tester soki eza na poison te eza na poison te. Misala wana yango aza kosala. Netka ba Daniel bango so bakendaki kuna na bamboka mususu pona nini po bakende kosala kaka kiboyi, bakende kotraveka na pembeni ya bikonzi comme captivité. Bana Israël bazalaki kopanzana na tangwa Néhémie tamba zongi awa Néhémie abetaki ntangwa. Oh bandeko nyonso bokolinya ka Nzambe ya Israël. Boya to banda misala ya 5 chantier ya construction. Boya to zonga misala ya construction. Misala ya chantier po ete to zongisa Israël te. Mais Jérusalem na ndenge ezalaki. Il y a une grande différence. Quand on parle d'Israël, on ne parle pas tellement de Jérusalem. Jérusalem ezali cité na kati ya territoire ya Juda. Mais na kati ya territoire ya Juda pe Jérusalem ezalaki pe part ya Juda te. Mais Jérusalem ezalaki une ville seulement ya roi David ya yemo kaka bien séparé, une ville privée à lui seul. But mimba quand on parle de Jérusalem, on voit seulement bana Israël zéro. Quand on voit Israël, d'ailleurs Israël, Jérusalem ezaki construit pe na mabele kuti ya ba juif te ya Juda te, mais na mabele batu ya ba Benjamite. Bana oye mwana suka ya Rachel. Donc tout ça là un peu attention quand on parle de montagne de Sion et quand on parle de Jérusalem. Et quand on parle de Juda, des Juifs, il y a une très grande différence. Ce qui te tombe dans la société, c'est bana Israël, ba Juif, boy na boy. Les biloko est commis les lois, comme quoi attaquer biso ba chrétien facilement na bateau bazaba non chrétien parce que biso ba chrétien toza même na confusion à causa koyeba qu'est-ce signifie Israël, qu'est-ce signifie Juif, qu'est-ce signifie de Benjamin, qu'est-ce signifie ba kingandi ba biloko soko za koyeba yango te kotanga Bible ya solo, mais okolia poto kaka, okomela okolia misunité, okobuka pe mikuwa te. Alléluia. Même si on a pasteur, même si on a apôtre, même si on a archbishop, zéro. Te ana yokaka. Mais dire que on compte à peine na défense ba kamotali, ba bonkulu ya Biblia, okoza na difficulté na place. On a ya wana ba komi ko saka na biso na ba église ba secte ba yindo ko ya ko yepso n'importe quoi et puis un passé ba za ko balance yokaka. Neska mulangi eza na océan eza ngi direction ya ko kende. Place ba ndeko na ngai. Mir oyo pour reconstruire yango, des places oyo to komi na Néhémie chapitre 4. Tika tozo office fi moi répondre biso tanzo liko zonga, bon na kota siko na importance ya mir et pourquoi mir oyo nge twalo muna makambo avec les ennemis. Qui est biloko yo poza na yango, biloko ngana za yango. Vina weza na yango simple batnos batala ka baleka ka wana ligablo no mutumoka tsaka yo kate. Mais oh kende kozwa contrat na ya munene ke ndeko wana zwi musala na compagnie XYZ. Mboka wana komi ko construire. Mutu wana komi kutu candidat na boye. Ba ennemi no wu bala moko ba yekaka. Na nini? Oyeba kifina nga liboso. Oyebi pasi nga na zalaki na yango. Oyebi komanga na sali pona koma na niveau na zali na likambo na zana ngo na mutu ko na zana ngo na ba business na zana yango. Batu bazana ta information wana te bazana ta ya ko teleme na misala na yo ya progrès o komi na yango. Ba ennemi na yo, ba sambalati na tobaya na yo. Bango wana. Yango wana ndeko na ngai toke ni musika te titango tokenda ko yoka. Distraction to détente to récréation to mindule oya ndeko na bisa liko ningisa biso kule matope. Katina banzembo ya Nzambe oyo tozali kozula nango repo na minute oyo. Alléluia. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui notre
biso kati na Skype bandeko na ngai merci bona kokanga mikati na ba internet na bino bona kolanda liloba na Nzambe ezali koleka konsena ba enemi na biso Sambalati na Tubaya. Ozali na ba enemi na pe nazali na ba enemi nde makambo ezali kolobela lelo makambo ba question ezali te na bandeko bazali connecté oyo ezali mateya ozela biso kati na minute suka nde kolobetsa ba commentaire na bino. Haleluya. Kul matope katina zembo na ya mwana Nzambe buka ndongela na zola ya pesaro Deko na makonge ni musika te bisika utanda kolokela Sambalati na Tubaya kieba enemi na basili kotelema oko kima bango oko continue projet na yo zaina yango oko sele oko continue projet zaina yango oko continue ko maintenir ba makambo zali ko sala to ko tika passe ke bangulo na basili kotelema ke makambo to ni kolokela na popa le presario Joaquim Meza bwana. Bandeko nyonso kati na Luanda na Berlin, bandeko nyonso kati na Londres na France, Kinshasa Congo, Brazzaville Gabon partout bozali kolanda biso na internet bozali komona bino bozali connecté. Merci mingi boka na frère na bino Joaquim Zabwana kati na émission oya ba enemi na biso batelemi Sambalati na Tubaya na yo lelo koyeba ye. Bande konanga ndeka tsaye koloba awa tokomi na mire ya Sioni mongo wa Sioni isendo langa mesoma mikuna myongo kutuka nga lusalusu lwami montagne oya ngo tsali kolobela montagne o papa David ya tena ko tonga ndaku na place wana atmwana Salomo pa tongi wa Yesu su tempelo place wana ndeba eko kanga yango na lupangu kala kabakata ya montagne ya Mirai batu mingi bakansake tanto lobela kete o montagne ya Sioni. Oh, lupango ya Sioni. Oh, lupango ya clôture ya ville ya Jericho. Bat bakanzage fitu ba mwaka quelques 2 mètres, 3 mètres. Non. Raison ba lupango oyo ba clôture oyo ba bengi koma ba mira ezalai ko tonga mana tango ya kala. C'est parce que bat bazalai ko bunda na ba cheval na ba mabanga na ba épée. C'est parce que bat bazalai na ba canon te, bazalai na ba avion de chasse te pona ko bombarder ville. Ndende mwana ba enemi bazali ko ya fo ba mata na mur fo ba kota na kati ya lupango mur fo ba buka mur ya entrée na bino na portail wana e ba koti nde bituba ekoti na kati ya mboka
pona ko protéger mboka bato bazali kotonga ba mire. Alors mire on fait la makasi ne miro yango tozali kolobela bana ya Samaria tamba yoka kete Nehemi asili kozonga yena ba diaspora nyonso bana Israël bazali ki par-ci par-là pona ko reconstruire misala ya montagne ya Sioni qui est place tempelo ya Salomo ezalaki place ndako ya roi David ezalaki bana Israël nyonso bayokana kete bakotia mbongo na bango ange o bazali na basomba bakotia tana bango ange na intelligence na bango ange batu nyonso batala nyonso misala nyonso bayaki ko se regrouper ndenga elekana ba église na biso maçon akoyi ko bete ngai na kotonga bongo ko charger bino mbongo te électricien akoyi ko ya ete o ngala kotia courant na église boko futa yete sino yoko lia na ikaka peut-être bango pe basala ki bongo bayokana ki bango nyonso na moko ke to ko construire to ko reconstruire Israël Jérusalem to ko reconstruire ngongo ya Sioni mira Sioni Tumbalat na Sabaya Sambalat na Tubaya tamba yoka ki makambo bakipesa bango kana bana ya mboka ya Samaria oyo bata ba Amorite ba Shechem ba ennemi nyonso Israël ba yoka ki likambo kanda pase ba yeba kete soki ba construire oyo kozala difficile so poto wa attaquer bango en cas de conflit qui est conflit kozanga te parce que bana Samaria na ba bana Israël to lobela ngo déjà to kozonga sukuna te bazala ki na boyoka ni ata mokete sur base de ça ba eko loba ete bon to kosela bango bakale to kosela bango bakasi vitesse na misala bango ya construction ya mire oyo balo baki bongo fuite information na ekomaki pa Nehemi ya koyoka yango te oh Sambalat na Tubaya ba grand ennemi na yo bakomi ko se moquer na yo babeto yo tonga mire bakoya ko buka yango je me souviens ko ezaka na mokanda Nehemi chapitre 4 tango no kotanga yango okomona place de Tubaya alobi na Sambalat tika ye Nehemi na bato ne ba continuer construire mire wana même kutu mboloko ya pamba soka matela na likolo ha eko buka na yango likambo kala ezate likambo sika ezate to lobaki yango bien na yebi na mboka na yote na yebi na vilo vanda kate melo ko moka na yebeke makamwana za kolobya Sambalati na Tubaya eza na vi na yo eza na vi na ngai eza na pays na yo eza na pays na ngai place construction eko banda misala wa santé ezali kotongama bazali oba oya koloba ete misala wana ya pamba bo après ne fiske musala bat baza kosala awa Sambalati na Tubaya balobi tika misala baza kosala bazoboma tana bango ya pamba bazoboma mbongo na bango ya pamba mboloko ya pamba soka matina mire wana mire wana ko buka nango ebongo biso bankongolo na ba makekete na biso tango toko ya wana toko tiefu nango toko nika yango baza ko boma tana bango ya pamba likambo Nehemi sala ke pasi tango yoka ki yango eske Nehemi atiki misala oyo question na pe yo yango za nango ba Nehemi baza ko yela yo na ba plan ndenge na ndenge otsa ba konzi oba diriger awa ba yebi musala te oza na balabala na otonga mwanda kuno lupangu na wana azuli bongo wapi azoko tongela ka ndako oyo tokosele bakala tokoya ko buka lupangu na ye oke na kobala mwasi na eske ya yebi teke na quartier ba fipi bazali pa ke na kobala ka na village fi yango awa tokomona ye tokosele bakala oza na église okoma responsable na église eske ye kuta yebi kimpeve eske ye kuta ko diriger église place nyonso okende ba ennemi no bazali na pona koloba mabe siri yo pona ko minimiser yo olata na kitoko itala kutu ilamba na lati mapeka nango nete ya kimpungununu osala nini yango kosala na vie okuta na ba ennemi te okena musala obani musala lelo yo tokotala yeso ako diriger biso bakotelo bakale